ngana eko décourager bino ba sia poto eko décourager bino makasi vraiment beau changer bon ça la neti ngai bolandaka toujours AustralieCongo avec si tu l'aimes donc tout le temps. Papa nga comme la ngai Barbara Kasinde naza sapeuse ya Léopard de la Sape vraiment makambo oyo bino ba sia poto bozo sala Mibali na biso eza malamu te bozala Mibali na bino kuna na bandako olie obongisa kuna yo oza ko bebisa libana yo pula boya kwa mvie Mibali na biso na kisasa oye boye olingana ki pe boete quand Facebook on monika ilongi boye ko tomber mobali mutu aza au marié à la kisasa aza donc aza responsable na ndako nena mwasi na bana nene makambu na ye yo oye allez à partir Facebook kuna bolingani oye ke futi bien no à partir poto obangi même pas oye kisasa oye ko luka mutu wana beaucoup tani wa flat bo solo li après allez yo proposer que on me na poto en même temps yé azana foyer na ye on aza ko gérer ana kisasa mais comme poto mundu surtout c'est pelaka nango maintenant ko ya ko proposer nga maba na ye que non ma chérie tala makamde za boy moi si moko porta Facebook a sepé ki na ngai mais albi ki amimanga na poto ngape na boya de comme eza pe intérêt na ngai pe pour na ba na ngai na boya te parce que yo moko ne mutu o sepé na mbai na ngai na ko ndima en même temps tango yo se makambo na bike ndanga ke kuna na bike ake pour intérêt nga na bana mais yo yebite yo yebite nga moko pe na encourager mbai na nga bi comme yemo linga ki yo kende ka meba ke bana bazali nga na zali mitango mbai nga kende kuna akei bo fandi après na sima na ngo makambo ezanga raté ko raté makambo ko ko na ngo pe mais en même temps akobengisa pe ko no akobengisa pe nga ba benga menga pe na ke na pe mususu pe na fandi apengisi pe bana pe to fandi mais yo yebite parfois pour natio ke nga cousine na yo cousine na ye na tiki sasa na ye tout ça mais na ota nga na ota la kabino mais nzoka ni na ota ka mobile na ngai yo yebelo ko mote na ninga musika fumi pe so boza pete na ye pe na mbet na ope na récupérer mobile na pe ka na mbet na yo après nga pe na zone na ngai na zone na nga po ata mobile na ngai yo yebite oke kayu mais na sima na ngo suka divorce ya kaka parce que mission ngalo mbai na ngai est déjà accompli yo mwaka que divorce salami côté na poto baby si qui s'appelle oteki mutena qui s'appelle poto pe allez match pe et baby après na sima comme regretter wana yo kasi tombala peut-être que roba moi si mususu ake kaka na même pays mais changer ka ville akei azu moi si maba na récupérer ba fanya ensemble vraiment botika biseli wana bino ba sia poto bozaka nango bolinga Mibali na biso ba Facebook bosela ba kitoko na bino bosela makam na bino oza na libana yo soigner ngo malamu to se bobai na yo ukateke bobali oyo ko linga ndi azo angeluté ye ba makam na ye parfois makamantaka ko bomba ngo po bikeza makamba poto metanga ko makuna ye pa ka miso ba griffe na ye poto nana boya ka poto mtaboya ka poto azate papa mtaboya ka poto azate basi ya poto botika makambo bozaka nango omoni tinga boyinga babara ngai eza bosoki muto yo nyumba na nga pe na ondima na ngai mais to yebike toza mwasi na mobali na ngana mutu na ngai to bike donc to sala oje to sala tricage yo ko mona mutu sepe na mutu wakene so kande biso to sa makam na biso yo ebelo ko mokote vraiment ba cha poto botika biloko wana boza pe sûr na babote na bino boza pe sûr na bima bolata ka mais pe nyo so yali eloko sera ni différence ka ba climat kuna bino boza na printemps boza ba hiver biso be atwa makam na biso mais yeba ko tosa makambu batela mobile na yo tosa ye post note neza bo mbala mingi oyo ya Facebook elongwa kisasa kenda poto ezaka yango wana yo kati to bengi mobile zo ka no bengi sie mais akobenga suka benga mwasi na bana na ye ko situka yango na pe bozo situka na esite luta la compte noua makambo yo continuer kaka to kende ka bino malem c'est bon yo kate to ko changer bino pe ka technique mususu bo ka réputation na bino parce que yo mutu moko to mo salibala yo mutu moko ba mona yo concert ya Marie ya pardon ya Fali ba moni yo kuna allez ba mona Ferre ba moni yo kuna bamona yo la concert à Mukwa Bongo Félix Wazekwa bamoni yo kuna bamona yo susu na musique chrétienne yo moko za kuna ko erni yo qui peut foyer na yo olonga boy OK na ville mususu keka ambiance comme kuna moi si à libre donc yo ko tout son bain noté non to ça y est et bon ko bana wana yo so ça la bongo éducation ni peut ni côté bana to ça mo bain na yo
changer, bon changer, nous passer à Poto, bon changer. Bon tika ko batte que non, yo qui na Poto, surtout ceux qui moi ça on yaki mo na Poto. Surtout ceux qui mo na Poto, mo bala fete que bieti ba kuteli ko kutana. Ne ba sa bon ni ba mater mi na bango. Non, Mibali aza Mibali. Aza Mibali, no pe ba jo a Poto. Basi na bino ba to sara bino ningwana po biso surtout to akuna ka bokene kuna ka koluka. Mais ceux qui peut-être m'écoutent ni kuna que yo kuta ki kuna yepa kuta ki kuna boye ko lingana bon c'est que bo ça bo ensemble et ça qui va monner la cabine moi pas vrai jo et tu vas monner la bino te yango zo mona makambu kaka ezo komba kaka ba coupe la bino kuna en tout cas basi a Poto bo changer nga penda na ko décourager bino na eva na décourager bino penda makambu bo sala penda en tout cas na ko décourager bino bo tika ko linga Mibali na biso na kisasa ba Facebook bino basi a Poto au kanga photo boye au ba sexy tu m'as bien libanda quand vous boum libanda yo moi ça libala quand soit pamba là super ni ils allaient rater les choses sont là mba nanga boye au soigner boye donc au téléphone boye bozo so là donc azo mona nyonso ndongo zali maintenant bon moi là té na pe bolinga na binoté mais na ndika mifika fourmi oza Mibali na ndako ça l'a raté ngana ko décourager bino ba sia Poto. Et qu'on décoche bino makasi vraiment beau changer makambo na le baboye vraiment na dej bako ma zone na makambo bino ba sa Poto beau changer la kei mais pour nga na yebi kende ti ba sa Poto bazala ba divorce pas mbe sozi Mibali nga na yebi ke divorce ko ya no nga na landa no kende kuna landa Mibali nga kuna ko da ni selo yo ni ne sala ke ba sa Poto. Bon, wana vraiment yebite mais mingi ezake Mibali a Poto nde ba maramabe. Yango basa Poto ba ya kolingaka Mibali awa. Mibali a Poto tema ba yebi mingi, basa Poto pe ba yebi mingi. Yango le musiba ba kuma boya Mibali. Po mingi pesa ka basi a Poto. Basa Poto ba kuma yeba mingi, ayeklela yeba droit na ye, ayebi maramna nyo surtout soki Mibali pa comme ne ko coincer makasi. Yango le musiba ba kabona kana Mibali na bango kuna ayeko zo Mibali awa o Mibali o ayebi eloko te ba droit la bango kuna te ayo zwa comme si ayebe eloko te mi selala po ba amone la ye na sima atikela ke bana yake na kana musala azwa mbongo ya bana azwa biloko ya bana ya yango wana moi Mibali a Poto ba yebi mingi ya a tellement pas na biso ba yebi na bango mingi te so ba kosi bango ale ba kwei mayanga monde zawana mi basa Poto ba yebi ebele so ba yawa o monde za boy na balar nanga il faut ka kokoya yo mo ba so za mbongo te faut ka kokoya on dimana yo o mona boya kwei boke Poto boy a commission kaka Mibali anda kuya bimana ya beta ba shida na ye o mona simbati ngai pa na ngai simbati nga atana bisengo na passe photo za la kaka o bisanga pona ba bien voyager lu ngamboko kindo tikela nga bana simbate pour ça la neti ngai bolanda toujours AustralieCongo avec Fille donc tout le temps pour ça la neti ngai on toujours branché parce que les émissions il y a qui toko makasi Bango qui toko makasi pour ça la neti ngai toujours sur Congo Australia. Féliciter équipe de nous bana pour ça on vient comme professionnel image qualité laisse tomber carré aux opposés va poser ma question nous a posé tout se passe bien vraiment nous avons encouragé bino nga pétant que jeune congolais beau continuer bongo ko to lignons amis en Australie même taille na idéologie wana en Australie maman ancien en tout cas biso tout wana simano merci beaucoup le reconnaît liboso quoi Ozali kotala AustralieCongo divina na nzibika ndo zakaka donc bala sabino bakabikitoko toujours Zwa